Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi à Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à Elengi à Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, na bakalanga Elengi à Combat Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de Kitoko, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss, il y a un danger. Donc, on va se mettre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Na kolobela bolingo oyo ya Ariashu na Mike Lembi na Baby. Histoire wana ndenge zokende na triangle wana ou bien na rectangle soki totie Mama Olive Lembi. Bon, mbote ba papa ba mama bandeko, mbote ba rando na ba randoneki, mbote bato balinga barando na ba oyo balinga ba rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bébé, mbote ba Sainte-Anoïde, Sainte-Thérèse, Sainte-Ingrid, Kabo. Mais en tout cas, ils ont vraiment des kambo ya bokamu. Comment moi na moi si alingi mobile, to mobile alingi to ba présenter bango aboyi ozana mobile wana. Mobile patali alobi non, moi si vraiment abongine pe na ngai te. Alors, siko mobile wana akomi mobile ya camarade ya moto yo collègue na ya musala oyo basala kanepe musala moko bomoni yango mabe. Imaginez yonde ko mwasi ozotala ngai mwana mwasi boza ba camarade to ba collègue ya musala yo za na mobali na poto ndenge Baby asalaki na mobali na ye sikoyo balingi yo olingi te siko soki camarade no aza libre yo mutu okoloba na moto wana moye eza te olinga ta camarade nanga nakanisi eza bongo to collègue na musala to kokoyebisa collègue na musala tala mobali wana azolinganga ta mosu akoko interese na yo linga otalaka ye ou bien likambo moko boye mais namoni mabe eza te oyo sikoyo mobali wana aye kolinga ndeko mwasi mosusu po baza ba camarade po baza ba collègue ya musala ekoma mabe surtout namoni mabe moko te ndenge ba se présenter bango na motu to mobali atunike na sepelaka na mwasi wana po amonaki na ba image sima atindi balukela ye bazwila ye facilité namoni mabe moko eza wana te nakanisa même ndenge tolingaka basi na nzela to na quartier toujours tozalaka mpe na motu tosengaka afacilité biso bolingo. Par exemple, ceux qui n'ont pas na fille moko azalaka na coin baza na mbwa to baza na mbongo biso toza ba pauvre na ndimi te nakende kokale na ekole na bango ya bariche na ndimi te na kozela ntango papa na bango akitie na voiture to atindi toujours na koluka motu moko oyo aza na facilité ya kokutelanga na motu wana donc na koluka troisième personne ou bien na kotinda ata petit ou bien likambo moko boye ou bien circonstance moko boye. Donc elingi koloba soki Mike Lembi atie litoi à travers ser na ye à travers marraine na ye en tout cas ezali vraiment mabe moko wana te ezali ke ye moto asepelaki na mwasi ye moto atindi choix wana. Et puis libala nyonso même ya commission bien sûr wana eza vraiment commission te même mwasi ya Mike Lembi wana azobenga yango mpe mama asalaki moi commission. Bon, heureusement alobi moi commission mais la logique des choses eza commission te. La plupart ya mabala même oyo eza na poto awa
et les cas à travers moto même yom to sepelek na mobali wana même yom to sepelek na mwasi wana et ça là toujours à travers connexion moko donc faut que yebaka ke mabali ebele mpe ezalaka moins appui to moins commission mais commission ezalaka vraiment moto boyebani te bakanisi bino mbala moko mais ye amonaka moto wala na bilili donc alingi mwasi oyo amonaka na image eza neti nga soki nalingi par exemple Laurette Aruna parce que namonaka Laurette Aruna na bilili donc soki nalingi nalinga Laurette Aruna nakoki kozwa ye mbala moko na telefone na ye mais soki naza sur te ekokokende bien to mabe nakoki kopase par Tania Mabedi nalobi Tania Mabedi tala boy ye akokosala connexion mais eza commission te eza toujours litoi nanga eza toujours volonté nanga soki nazoloba boye nazokotela ndeko Mike te poaza Mike Lembi leki ya mwasi oyo azalaki première dame ya Congo non to po baza na mbongo d'avance nga moko mbongo naza nango ekoki mpo nanga ti ntango nakokufa nakotika kaka mbongo d'avance bato baza wana bazowelela bazala baheritier na nga donc yango wana nakoki kokipe oyo en plus Mike asambelaka amelaka mpe boki te na ndimi mpe teke abetaka badanse na bakote nga nakendeki epoaza mpe tike ngai ozomona donc yango wana nazolobela nde likambo ya bolingo botika kopekisaka mutu alinga camarade ya mutu ezala mwana mwasi soki mobali oyo baboyani soki camarade ya mutu wana alingi akoki ne kolinga to camarade ya mutu wana mwana mobali mwana mwasi aye kolingo okoki ne kolinga soki okoboya ezali mpona conscience na yo naki ya amitié ya camarade na yo mutu etindi et puis ki amitié nyonso ezali malamu to mabe epekisaka te ke olinga mwasi ya camarade na yo to mobali ya camarade na yo ça dépend ndenge yo okozwila yango ça dépend ndenge camarade wana azali parce que na mokili ya lelo ezala pa ya bakongole ezala pa ya bamindeli eza na bato ebele voire même olinga ndeko na ye ya mwasi mais batiki olinga yaya oyo aza mokili mais na famille bango moko na bamama na bapapa na bakoko balobi non yo ozala no mwana mobali no ifala linga ata yaya na yo baoyo bapesi passe banani bango moko famille sikoyo eloko nini ya mabe ezalaka camarade akomi mwasi ya camarade ya mobali oyo alinga kolinga camarade na ye to azalaki mobali ya camarade na ye eloko nini esalaka pasi mwasi oyo azalaki ya camarade ya motu baboyani akomi mwasi ya camarade na yo moko mabe eza wape mabe ezali soki balingani mpona kotongaka yo mpona kosala yo mabe wana mabe eboti na eloko wana me mabe eza te mpona babalani kobalana kolingana wana eza bolingo eza na rien à voir me sikoyo soki nde babalani na condition moko mpo basala yo mabe wana ekomi mabe me bolingo na bango eza mabe te etali yo te esali yo mpe mabe te me makambo bakolinga basalo ya mabe wana nde eza mabe yo mpe lokola soki so oboyani na mobali to na mwasi oza na ntina ya kokipe yango te bango motu bazoprepare to baseko to basalo mabe to batyola yo bakovivre yango bango moko ntango yo oza wana te se otourna page ou bien ozwa livre otumba yango en tout cas okomona ata chapitre moko te même na imagination na yo ezolakisaki ozalaki na livre mais oza na ntina te mpo moyo osimba yango eza te mpo se zika donc yo oza na chemin na yo mosusu bango bakokontinue kolota ke bazosala mabe bango bakokontinue kolota ke yo okozwa AVC bango bakokontinue kolota
ke yo zo souffre mais yo oyebi ke soki oza mabe to oza malamu etali yo soki oza mpe malamu eza teke mpo bango babalanaki mpo bango balingani eza mpe teke soki yo oza na pasi mpo bango balingani mpo bango baboyeli non parce que yo soki ozwi vi na yo mosusu obandi kolanda vi na yo mosusu ozala na mobali to ozala na mobali te ozala na mwasi to ozala na mwasi te oza deja na makambo oyo ekosala esengo oza mpe na makambo oyo ekosala mawa eza mpe na makambo oyo ekoki kopesa sante eza mpe na makambo oyo ekoki kosilisa sante bien sûr bango kuna soki bakanisi ezali mpona bango babandona yo to bango batika yo wana ndoto na bango ezosala bango mpe bien mpo esalaka malamu olota na ndenge na bino mpo eforce bolingo na bino ya bandoto mais yo lokolo tumba livre okotikalaka kotia yango kate okotia kaka ka na biloko oyo epesi yo esengo na biloko oyo epesi yo mawa parce que oyebi eloko moko te oyo ezoleka kuna yango wana Aria Show na Baby na Mike Lembi bango eza likambo moko normal kitoko eza histoire ya amour moko ya kitoko eza na mabe moko wana te eza na poison moko wana te eza na ba épine moko te ya mabe même ndeko mobali po yaya na ye azala mwasi ya mokonzi to baza famille ya mokonzi mais ça n'a rien à voir eza vie normale ndenge bazopresente yango eza vie moko simple ya mutu nyonso oyo azalaka simple vie oyo mutu nyonso avivraka na mokili oyo ezala na Afrique ezala na poto ezala na continent nyonso voire même tina bazamba même na baforêt équatoriale eza vie normale vie moko ya kitoko vie moko ya malamu histoire ya amour moko ya kitoko mabe moko eloko moko ya somo eza wana te polémique mpe eza te bien sûr na sepeli ndenge botie polémique na koloba teke naza contre bino mpo ngai eloko nalingaka toujours polémique ezanga te eloko ngai nalingaka rando mpe ezanga te ozomona ezala moto yango aza moto malamu to ndenge nini me nalingaka botielaka bango mwa pilipili mwa dongodongo mpo ngai nayoka gout ya polémique na rando mpo mokili etambolaka bongo imagine Mike Lembi ye azali leki ya mwasi mokonzi me elobeli makambo nyonso on dirait azali mwana ya pasteur moko ya se batekaka nguba na biketi alati mpe César nayebi te soki ezalaki Yamado me bubu wana ezalaki César bon eza mabe te César ezali babubu moko erenia na 74 73 nakanisa soki botali Don King botali Foreman botali Ali bokomona balata babubu wana ya César bon nayebi ntina baza kobenga yango César te ndenge moko mpe ti lelo nayebaka te ntina nini babengaka bubu wana Yamado na sokisi awa botikala malamu ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na babonné, bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment ngamu na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nya ya danger donc ba samta longola zaki bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss
napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc nakoki koleka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss